Merci Balandinho social du Congo et Sengoza sur Kutana Bino pour na kosola na émission Obo na biso bo pesa biso conférence Obo Bino banso bo yebi situation ya mboka na biso ndenge za koleka. Yango wana lelo na kati émission na biso tolobela mboka Congo tokolobela nini makambo eza ebele oyo boye bai Kongomani baza ya koima bai Kongomani bozo ko benga biso de part et d'autre na mo 4 quoi cardinaux bozo ko tuna ndeko Bruno. Qu'est-ce qui se passe na Congo ni ne solo na Kinshasa particulièrement bisika bino bozali ndeko makambo za koleka na Kinshasa eza ebele ndenge to banai koloba sata côté la bango ba bunda ba secret ya mboka ebima ba secret ya nation ebima ba secret nyonso ya moyibi oyo batu obo bandaki ko nyokola peuple congolais muke ndenge ekomi kobima gloire au Seigneur gloire au Dieu zamba zolokumu parce que tango biso to bandaki koloba makambo oyo boy tango to bandaki ko belela bato bandaki ko mona biso ka bazoba banda ko mona biso ndire bato mongo butu sangiro ko sala mais lelo oyo boy la vérité vient d'être triomphée la vérité komi ko bima makambo oyo salaki ya kuku bo sentir que ekomi ko bima na poisa parce que biso à l'époque je me souviens encore na Lamuka na kena mukomo na quartier 3 na ba to sambela ka à l'époque jour on boule betaka na mona suma fute mata to modisaka régime à Félix que makbenyo so au Félix a sali peuple congolais bango na bango ba kuma ko bimisa ko tatola yango est-ce que tant Jean-Marc Kabunda ko loba makamwa nana che Jean-Marc Kabunda courant électrique na munoko na epo aloba et tikali kabuya et puis dans les jours à venir ba crime seulement la carte UDPS na politique na bango ma be muke bozo mona ke no mboka na biso esokota na kati ya délivrance mais makambo nyonso tozoloba oyo boye ba Jean-Marc Kabunda ba Frank Diongo ba Moïse Katumbi bato wana nyonso na bisa bango ke bino place bokei bo trahi peuple congolais mais boye ba kebisike ke bino soki simita bokozonga na makolo na source nango eza Lamuka nayebaka mokolo tozalaka na président Martin Fayulu na tunaka ye na présence ya Serge Welo na présence ya Lumumba wana tanto uti na kasho na kalu fungola na bi mais président batu nyonso bo bakei ba igare oyo boy soki bakei ba si esimbite so ba bi bazonga Lamuka so na bango ekozala nini président ebisa ngai Bruno tika songi ngai na za eloko koloba te peuple congolais ne mutu akojuger bango lelo oyo boye Jean-Marc Kabunda akomi kozwa fimbu kekele akomi kotatola makambo akomi koloba wana tomona mwana mboka Adolphe Mujutu taka mutu ya maele alobaki déjà que non pona kolimbisa mabe oyo boye tellement le mal est profond ezosenga bakongomani baso basala nini tovanda to solola consensus otokendaka na centre interdiocésain oh tolobelaka yango il faut consensus électoral et salema il faut ba réformer salema ndelobi bayambaki mutu wa mayele Adolphe Mujutu mutu swali likanisa ko sangisa ba président wana nyonso mutu sala keno Lamuka ezaleza mona mboka Adolphe Mujutu bayambaki elobi na chaîne moko pona kosala ngo publicité te apesaki toujours point de vue na eta ke mutu wa mayele et puis akendaki na 4 chemins te pona koloba ke non seule chose oyo boye ekosala ke non tobimisa situation moko na biso na crise ezosenga il faut consensus dialogue autour d'une même table pona koyeba ko débaucher mabe place ezalaki pe koza ko boucher bosoto wana oyo ekosala ke non soki to dialoguer Félix akozala président de la République te coup de chapeau na Adolphe Mujutu pour vous dire que Adolphe Mujutu makambo le baki yango après 20 ans ceux qui vont tourner après le jour où Azali a kolobaka comme ça c'est qu'on un politicien akendaka de gauche à droite non Adolphe Mujutu Azali comme ça baki on deux après so tourner lelo akoka non oui likamwa na lobaka yango et puis nazo continuer toujours kolobela yango c'est comme ça bato maelo to sana bango na besoin ya mboka oyo boy ozomona que mutu azana position na e non azana likolo moko na kati et non azana likolo moko mosusu yango ozomona biso c'est on a biso ba jeune ezali que non c'est mutu ozo profiter na encadrement wana pembeni ya ba leader o bazana kati ya Lamuka yango ozomona pe kono biso bisika nyonso tozotambola toza kopelisa mwinda epela oza slogan ya nouvelle là bomona que image wana cohérence détermination oyo Mujutu azala nango na kati ya Lamuka ndepe biso bana ba résistant tozo continuer toujours ko garder même esprit wana où en sommes nous aujourd'hui
bato wana bato wana nyonso babandaki kosala lofundu lelo oyo tosuki wapi bakomi koya koluka mozito lamuka boyokana nini boy tokoyokana bino te il faut bokende tina tokoinse bino tina na kati ya mire bino losambo na bino ezalaki lamuka ekufa mpo bosepela mais bosa se rendre compte que non na famille nyonso bana baswanaka mais libota ekufaka te toza libota na baprésident Martin Fayulu lelo oyo bokomi koluka lamuka mpo bapesa bino solution parce que bisika bokei bomoni que non se rendre compte que non makambo esimbi te alors biso position na biso eza il faut Félix akende tokosolola 2023 tozokende il faut se mettre sur une table koluka ko débaucher makambo biso to proposer ki makambo bele ba réforme si la loi électorale makambo réforme ya institution réforme na kati armée makambo wana banso ba leader à la muka ba lubaka yango et puis Adolphe Mozo lobeki yango lisusu lobi et puis na mikolo za koya akoleka na RFI akoleka na France 24 pona ko tia pole pona ko talisa que non régime ya Félix et ça régime ya ba miyibi kaka ndenge zaki na régime ya Hippolyte Kanambe bon mon na place biso to lobi alors bande commission baso tout na mende ko Bruno bino kuna Kinshasa boli nga kotele to biso toza bato ya maele tozo kena na bato oyo boy na nzela ya lisolo soki simité Adolphe Mozi tolobaka na Sainte Thérèse na lamuka alobi bato oyo boy soki baboy ko respecter peuple un soulèvement populaire peuple akoloba na nzela ya balabala Félix il faut to bengana Félix na nzela ya soulèvement populaire mais bato ebele banda komona yango ata ba Mozito ba Fayulu basila mais lelo oyo boy bomoni ke no makambo oyo ba leader balobaka na kati ya lamuka na Sainte Thérèse ba finga biso batikali kaka bato ya bandundu lamuka sala chute mais lelo où en sommes nous bino je crois nzambe akomi ko confondre bato nyonso susi na bamwe zaiki no lamuka e panzana botika na soni mais par contre union sacrée komi ko panzana FCC komi ko panzana nemi muila na pe kuna sa révolta bi ngapi na osala nga parti politique na ibi pe mbongo tour na zape na ba moyen o na ko osala parti na ngai mais susi na biso za kuna te biso nyonso to la luto lamuki Jean-Marc Kabunda ko abaluki ay ko tirer lisusu Félix ba révélation eza ko bima se ko bima tango biso to ba que non Félix aza plus dangereux pour la mboka Félix est comme bon même moi on bon mosi to tiaki na kesi ya l'état bato no tala bato banunu oh ngaza muto banunu te ngaza mungala vi combat na ngai na mona que no combat na ngai ko memango pembeni ya Adolphe Mozito ndeti lelo oboy tozo continuer ko landa idéologie Adolphe Mozito ko landa idéologie la muka ba leader na biso pour que notre bimisa mboka na biso na situation o toza na ngolelo oyo bolandi adoni oyo boy Jean-Marc Kabunda alobi Félix c'est un jouisseur Félix c'est tango nyonso na ba boîte alobeli Félix tika ko na ba boîte est-ce que na bureau na melo ko ça les até Félix a boy koyo que la Jean-Marc Kabunda si Félix mbongo ramo yibi esilika na ba fille de la ville c'est ba nduma ngai tenga nazo bakama kama Jean-Marc Kabunda ba kilendi Félix a boy koyo que la mbongo la nyonso ndenge sila esila ba pilule ba mundongo ba hémorroïde wana Jean-Marc Kabunda alobi yango Jean-Marc Kabunda ye alobi te chulombo to sala réforme ba Rwanda ba bima na kati armée Félix alobi wana eza ba beau frère na ngai te makambu to nazo ba oyobo Jean-Marc Kabunda olobaki on a ça na discours nango awa bona téléphone na ngai batu nyonso boza nango na téléphone pona boye ko mono Bruno usali outrage lokola bino français na bino ya sikomi outrage au chef de l'état makamonga nazo be ute pas Jean-Marc Kabunda comment est-ce que Jean-Marc Kabunda na contre la Jean-Marc Kabunda c'est sorcier aussi lui aussi mutoyer alobi que basa la réforme na kati armée ba benga na benemi ya mboka Félix lokola ayebi source ya pouvoir na ye ke ba Rwanda mutu ba komisa Félix a boy kolo ke Jean-Marc Kabunda qui peut accepter ça yango zomo na siko Jean-Marc Kabunda se rebifier à se remettre à cause alobi non il faut natika mabe eloko avaki eloko oboy etika ngai yango siko biso tout ozo sepela eza Jean-Marc Kabunda
eza président Eli Martin Fayulu, eza la Franck Diongo, eza ba Moïse, na ba o batikali na kati ya union satanique na bango wana, bo bimba boya bo sala bloc permet Adolphe Muzito pour que no batu o bo nyonso baza wana to benga na bango. Et puis tant tozo libérer mboka na biso na kati ya occupation, to ko vana sikobo totali, ceux qui président Martin Fayulu a koza candidat en 2028, to accompagner. Ceux qui Muzito ndango ako diriger mboka après occupation. C'est comme ça. Au sali, moninga pa sali, au sali, moninga sali. C'est comme ça loko biso to lingi parce que batouana bien que ba longwe na kati ya masuwa na bango ya Titanic ya Union dit sacré. Ba bimi mais tozana na bango na réserve. Jean-Marc Kabundu, zana musika na président Fayulu, na président Adolphe Muzito. Franck Diongo, le traite finira toujours par trahir tika na musika na kuna no. Parce que Franck Diongo akanisa ke ko bimane na prison, nde Félix a libéré qui ezalaki source pour na ye ya kokende ko cautionner buzo banyonso ya Tshilombo melelo oboy vérité et ko rattraper papa Franck Diongo. Au commencement était la fraude. La fraude était avec Tshilombo et Tshilombo c'est la fraude na Kabila. Lelo oboy bomoni ke Jean-Marc Kabundu aye koloba butatoli aye kotatola mais eloko etikali ba congolais ba yeba Jean-Marc Kabundu doit nous dire comment est-ce que nani mutu akenda ko sala ke fraude wana salema nani amemaki Tshilombo epa ba Rwandais nani akenda ki epa ya Kabila biso biloko tozana ngo siko parce que Jean-Marc Kabundu oloba na malamu ozo tubela na yo mais siko yebisa biso siko yo boy fraude wana obino bolobaki IDPS mutu akobomba IDPS abotami nanu te Félix aza mwana nzambe ba makamona tout Jean-Marc Kabundu yebisa biso nanu e banaki ndenge nini mais tozana nanu ekenge koluta nyao. Lelo o botango ngai na lobaka no Félix azozo mbongo asomi mapango na Turquie ba finga nga na niveau moko na boko zo idée te tango ngai na lobaka Félix asomi lopango na Bruxelles adresse na ngo su komona ngo ebosani na ko yolo bisabino na komana na poto te ya metosana ba makamwa ya téléphone ba finga nga awa boy na lobaka Félix azwi mbongo akotia na Panama Papers. Est-ce que tu as un peu de makamwa? Tu as Jean-Marc Kabundu? Est-ce que tu as un peu de makamwa? Tu n'as même pas de numéro. Tu n'as pas de numéro Jean-Marc Kabundu. Les gens de l'IDPS, nos frères du Kassai, la majorité, Félix a sorti Bambongo. Bon, bien un détournement. Peut-être que terme est bizarre pour Nabiso. Bateau totalement papa. Pour la bango, bateau bien un détournement. On a banana comme Félix a sombi 5 mapas en Turquie. Félix a sombi ba villa na Belgique. Na ba quartier prestigieux na Bruxelles. Félix a sombi ma mapangu na Paris. Félix a sombi ma mapangu na Dubaï. Ba appartement. Ba finga ngai tous les combos. Tant on dit que Félix a zumbongo, Kabila même Félix a quoi l'accès biscaye pa bomba en bongo. Moi j'ai été insulté. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Zambé. Maman na opon Zambé okaka losambo bato atambola juste. Mbongo wana Félix akeko bomba na bapana ma papers. Ba mapango Félix asomba nde mobuta asomba na Australie. Mapango lopango bato na vitre, ba boto lai. Ba mbongo wana tout. O Félix akoko bomba ngona bapana ma papers ba mapango asombi. Ba boto lai tito comme en 2028. Na ba autorité ya mboka wana. Parce qu'il faut être mutu moko za animé na ba démon. Ozoyi bambongo oyo boy na mboka oyo lobike mboka kufa yozo zo mbongo na mboka kufa ozokende kosala biyenga na Marbella Félix wana na piscine ya kosepela na ba fille ya Espagne. Vous serez jugé. Jean-Marc Kabundu lobi na kei comment na maman Marthe na emoni Félix azozwa ba dollars, ba millions, ba milliards de dollars, ba carré mignon loko sali que Jean-Marc Kabundu na Félix. Tanga na lobaka makamwana. Est-ce nga zaka moninga Jean-Marc Kabundu? Tanga na lobika Jean-Marc Kabundu na Félix baso kate pona ba carré mignon. Moi nyanga kata mo ba meliso ba biloko na ye. Azo finga na télévision, na yebi kutu d'ailleurs yete. Lelo obo bon ba vérité comme bimba. Ba carré mignon na katanga Félix na Kabuya na Kabundu banda ko welela yango sali que to comme na situation comme na ngo. Félix azo ba milliards. Et pas les Libanais, et pas les Indiens, et pas les Pakistanais, et pas les Sénégalais, et pas tout le monde Congo. Ah oui, Félix a un bon mois. Azo kana koti yango. La Panama Papers, tandis que kuni pana na Kabila Kamwanga. Bon, Kabuya.
ozwi musala kabundu panza biloko makambo ezalaki ya obatama tala niveau ya famille ya Tshisekedi nde bazopiller richesse ya mboka bazopiller mboka kabunda soki wana te alobi ngai mpe na kozala candidat président mais Jean-Marc Kabunda pourquoi mpe babuzo baboko ozoloba makambo na wana ozo éclairer peuple ezozala bien mais buzo ba wana vraiment Kabunda vraiment biso tokopesa mpe que non gérer biso mpe ya bakongolais makambo ozoloba eza nango bongo tozala besoin toyeba mpe mécanisme nini esalaki Félix akoma président de la République pour na président c'est moto akovote Kabunda aza te ato tubeli na marti atoke pa cardinal mbongo ata soto la musi monseigneur Mosengu moto akovote président de la République aza te mais makambo eza kati na yo panza na no biloko wana biso toyeba yango donc ba vieux tambolaka na butu ba jet privé awa botinde to mona yango ezaka ba millions de dollars Félix akenda kobomba ngo na libanda asombeli ba neve na ye ba nièce na ye ba mapangu asombe ba mapangu musu aux États-Unis musu asombi ngo na Mexique donc Félix olia kotonge pa na ye déjà Jean-Marc Kabunda lobby Félix afungoli ba compte bancaire na mboka bapaya na Suisse Félix azana ba compte na Espagne Félix afungoli compte na Panama Papers afungoli ba compte na Maldives Félix donc on ne comprend absolument rien alors mutu ya boye biso to repesa avec confiance les sous to repesa avec confiance yango wana bozomo l'importance na bino tout bokendaki obolongwaki na lamuka ona kena ko sa bloc patriotique zonga na lamuka boya bozala pembeni ya mwana mboka Adolphe Mozut bosanga na pona ko sauver mboka oyo parce que tous a besoin président Martin Fayulu tous a besoin ya mwana mboka Adolphe Mozut kaya Franck Diongo na Jean-Marc Kabunda to bana kutaila bango na musika bien que bango pe baza ba guerrier sur terrain mais batwana baza ko inspirer biso ko faire c'était vima bena bango basali siko soki Félix azo yiba mbongo boy bo bande konaye o mosusu wana komezaka nani Christian Tshisekedi o mosusu wana nani bakomona bango o bato ya Kasai o bande kwa Félix donc tala dimension donc bato ole bata le terrain général en mboka ba otala nano ba mabumu na bango batoni tseno ba cote na bango ndenge ezosala alors très cher congolais chers jeunes mot d'ordre déjà yango oyo boy Kabunda déjà pandi teke bozela te kono akoya po ebisa bino to bimana baba soulèvement déjà ngo obo mama aussi ebisa nga bino il faut déjà ko bongama déjà bana tiangu ko sensibiliser bango parce que zo betelo komo awa boy kala mingi te parce que makambo Jean-Marc Kabunda lobi et aussi nga il faut ko sala en marche bandeko bo non mais makambo na bino bolo baka bandeko makambo biso tozo dénoncer na TV o et contribuer pe na kati ya combat na biso parce que c'est pas tout le monde à cause ba risque à ko dénoncer ba makambo zo sala makija ça et ça combattre ba mona ba maman aussi ba loba makambo ba koma ko batama même biso ba obo to koma ko tambola donc o koma o mi comme si prisonnier na mboka na moko et ça grand combat so ça que no combat obo mutu to ko loba ngo na ba télévision mo bo mona ba tout na déjà to kai mais de fait que biso to zo courage wana ya ko dénoncer ya koloba mabe biske zali et puis toujours mobiliser ba jana na balabala siko soki to bita que no activité ko sa ma jour boy ba jana na ba ko ba ondene soulèvement nyonso na monde et c'est un leader d'opinion ba bisa peuple tala Chilombo ayibi mbongo bon mon misala Jean-Marc nani Félix a osala pona ndako ya Mobutu na sele mbongo bibi wana na kenai ko vérifier yango une affaire ba 100 millions de dollars américains kaka pona ko tia langi mais mbongo wana mosusu to sali budget nango et écoutez même pas 5 millions de dollars américains yango bozo mona to so bengisa bato tout peut-être maman Osea alobina lobango abosanaki n'émission asalaki na ezui to za na conférence parce que bando ko belé ba bakate bitumba Bruno bundaka nini alingaka nini au juste nazana ndo 1 résistant mo bundeli mboka komana nga ona bundaka wana de 2 naza moko na kati ya coalition la muka na soutenir Adolphe Mozito Bomani de 3 je parle comme un journaliste de formation dans zone dénoncer ba makambo so ba to aloko na se mais biso to bakango tout likolo mwa ko mata parce que makambo na zone ba o ba marche o ça n'engage pas nouvelle là ça n'engage pas la muka je parle état qui est résistant parce que bande commission autant au soutenir Mozito oui na soutenir Mozito na Fayulu na Congo mais na anglo siko na longo na makambo que non ça makambo la muka makambo Mozito je parle maintenant comme état résistant oh boy to so bengi ça ba jeune mercredi
tout ça la point de presse va résister à tout oh tout ça banda siko boye baction sur terrain pour que non Félix akende pas ma kambuja mal kabunda lobby pour na mbongo tandis que tout ça mona ba jeune ba soda ba zo futa mabe mais Félix a so piller que si à l'état pour na ko tia mbongo wana na ba côté ya ba to misusu. Donc nous parlons ici comme des résistants. Tant que ça la moussala oh bon bambo ça normal ba zo réfléchir vous devez nous sécuriser. Mais bon y bango que non mercredi tout ça la point de presse à dénonciation convocation nyonso botindi wana pour la maman Océa boy ba non mercredi tout ça la point de presse ya vérité pour na ko pesa ba directive ya sika oh boy ezala bino ba diaspora ezala biso ba résistant tout ça na Kinshasa ezala ba nyonso bo soutenir ka bitumba ya révolution mercredi je crois tout pesa bino adresse je crois lundi ou bien dimanche to kutena ba nyonso to so na bango ya mwana ba ndeko na ngai ba résistant ba mama nyonso ya poto bo soutenir ka maman Océa ba tindela ki convocation mais convocation na biso to lobi tozo libérer mboka na biso avant maman Océa apparaître na convocation na bino zanga mutuna makolo tandis que bato bazo piller mboka bato ba yiba ki mbongo projet à 100 jours bazali banda pourquoi boka yiba ngote alors bato bazo dénoncer mabe bozo tindia ba convocation o bezanga mutuna makolo alors boye ba que no convocation botinda ki maman Océa mutu moko ta ko se présenter ya ngoto zo bengisa ba résister tout bana mokali bana masina bana mitendi mercredi point de presse de la vérité oh botozo dénoncer et puis tozo fait ça ligne ya sika oh boto ba ki non Félix c'est ce qui a traversé ligne rouge wana nabisa bino awaboy vous allez voir c'est la volonté de la rue qui va parler. Donc ici on s'allie déjà ça prétend déjà que non mercredi ba maman aussi na ba bino ba kolobani na ba chausser le mou na ba résister nyonso ba kolobani et puis après conférence wana makambo asika tozo bana siko page asika parce que tout le monde comme si Jean-Marc Kabunda za makambo se bela kolobana kati ali bomuna abombi yango alors biso siko tozo ya to lobisa Jean-Marc Kabunda makambo boye o ezana kati ali bomuna et puis to déloger même Jean-Marc Kabunda par force pour na koyebisa peuple congolais mécanisme nini o esala ke bango ba kena kondima ko sala deal na Kabila na ba Rwandais pour que Chilombo a continué ko piller mboka ko yiba mbongo ndenga zo yiba wana ba komisa Félix président ya Congo ndenge oyo boye bango ba yibaki. Chers Congolais, l'air est tellement grave ce bozo mona so ba na tonalité oyo boye parce que toi qu'est déjà ma bé abatu oyo boye. To kanisa ki ndenge Jean-Marc Kabunda aye ko confesser mais confession Jean-Marc Kabunda nanu akomi même pas na 10% parce que ça na makambe belene ngaza na biso ba réussir photo ta Jean-Marc Kabunda de près. Aye bisa batu mbongo oyo azwaki pona kotonga terrain wa azwaki ngwapi ezalika corruption ya ba Libanais na ba Rwandais ba pesa ki po atonga ba biloko wana mbongo atonge ba villa ando wana ba pine ya batu wa tobola abeta général bambata na assemblée nationale abuka ba nini oyo boy table oyo saka na assemblée nationale ba dégage Jean-Marc Kabunda sala mais Jean-Marc Kabunda bino maman Océana Bruno na bande comme suboli misangai na yeba kité na ko rejoindre bino opposition biso toza na opposition te biso toza na mission ya soulèvement populaire to libérer mboka biso na kati ya maboko ya banguna ya ba Rwandais nalandi Willy Mishiki bota la dimension ba Willy Mishiki na ba Jean-Marc Kabunda bazaki bato yi dépêche ba do bato nyoso ba le cap mais papa Etienne Tshisekedi baza na formation mo très dangereux so de très pour na mboka Jean-Marc Kabunda nani oh Willy Mishiki alobi nini ba M23 na contrôle ka bango to benga na kana bango na émission mo basala ki yango ye na kulutu na ngai ale bolojwa moi je tiens na vidéo parce que babilo misu dans tozolo bango bato ba mona biso ndire ke to kosa OK na déclaration dangereuse oyo ndeko bolojwa auti kosala sikoyo na ibisaye que peut-être ebinga malamu te à l'époque de 1+4 nazalaki ko diriger entité Maïmaï na utaka poto en exil na zongi bande konanga ba groupe armé comme ba kinga a majorité ba fenginga na dirigeant entité ba généraux ebele ba kulo to ko CGT ba de ya ba allez-y ba même bande ko ba Willy ba Konga mulungula ba nani oyo ba komaka ba ministre ngandela na bando tia bango alors na tikala na ba relation wana na ba groupe armé 80% ya ba groupe armé lelo ce sont presque les mêmes naibi bango to so la peine bango na informer payer ndeko ayemba vérité ndeko tango na ba élection Corneille nanga na zolo babo a organiser
je l'ai aidé na tuni corner nanga pour na Nord Kivu wana particulièrement na Ituri 40% presque était contrôlé par les groupes armés. Na ba bureau de vote tozalaki kokende nango na est puisque les gens croient que Kinshasa de Congo non. Les bureaux de la CENI ont été sécurisés par les groupes armés. Urne transportées par eux. C'est la vérité. Je vous dis, c'est ça la vérité. Et que ça m'appelle Lelo. Yo kende kuna place Yakodeko au sala élection unie. C'est ça la vérité. Et ces gens-là ne s'opposent pas aux élections. Nde na lobaki na bangoer bakangi batwana bi non. Nabi non. Tika batwana. En tant que d'abord autorité coutumière, naza chef coutumier kuna, naza pe leader politique. Puisque et qu'ils étaient manipulés par qui? Batu kaka oyo kaka baboloja oyo batu na bango, de bazo benga bango bo bloquer on pour que les élections échouent. Kuna na terrain, bazo empêcher bagents électoraux ba musala. Ici ils disent que nous voulons les élections. Non. Mon cher, ngana lobi boye et je vais continuer à le faire puisque c'est dans l'intérêt de mon pays. Ngana ça hypocrisie. Na quoi ngana bika gam personnellement. Nasmani sur la peine parce que mon ex-épouse était chef de mission britannique wana Mundele. Obi et France ba britannique donc kulo yazali wana avant la cour constitutionnelle, il était ambassadeur là-bas. Il venait à ma résidence officielle de la Grande-Bretagne. J'intervenais même parfois pendant moi je suis pas un hypocrite. Ngai ba Rwandais na bango bien. Jusqu'au plus haut niveau. N'a pas technique, n'a pas stratégie, n'a bango. Malheureusement, ces pays ici n'utilisent pas les lairs. Donc, dès qu'on a dit que Willy Michik a lobby. Que ba 1v3 na ngai na soirana bango. Élection 2018. Na benga ba 1v3 na téléphone. Bo sécuriser bambilo kwa seni. Donc, tu comprends que Mbosso, attends le baki makamwana zaki na raison. Comment est-il possible batu bango ba ko la confession? Abi, bota pe Willy Michika. Abi nga na bomba katanga na hypocrisie na yebi batu na bazape baza boso na tanga bango parce que déjà ba groupe ba 1v3 ba lobi ke Chilombo abanda pour coopérer na bango to baza na position et puis aso coopérer na bango tire le oyeboy. Ba loger bango na Kinshasa 14 mois. Ba signer ba accord mais ba accord wana ka Félix alingi ko ka ba accord pour respecter ba accord wana tende ça ke ba songa makamu na bango. Donc le lo oboto comprendre que non ba Willy Michiki baza ba maître ba mouvement rebelle wana izana est. Jean-Marc Kaboundou pesa na ba carré minier na est wana, ye pesa na oya ba groupe armé yango bomona ka à l'époque Jean-Marc Kaboundou a formé ka ba milice na Kingabwa. Parce que ce que Willy Michiki a lobby. Donc baza ebelé. Pour vous dire que non, peuple congolais faut tout ça tabou la rasa. Ko banana Félix Kabila batwana tout, ba Jean-Marc Kaboundou au confesseur donc quand on parle mesure conservatoire. Pour qu'on épargne qu'on s'évade. Bah Willy Michiki. Dans bazolo babilo kwa boy. C'est que ça batou oh les groupe moi batou. Bah kena déjà qu'on soit mon pension ba pesa ba Rwandais. Donc et puis bazolo ba makambo ouvertement ça même cause la inquiété. Yango nazo bengi sabino mercredi. Biso ba soto kutana point de presse la vérité oh boy. Maman aussi a de la presse. Na biso to kozala pour na couper sabino ba ligne asika. Parce que en 2018, tu as qui va faire mot d'ordre, pouvoir et Ibamaki, mais tu as qui ont été même bisosko. Tu as anticipé 2023 pour te faire ça déjà bino go. Go en les autres a déjà sanctionné dans la marche sur terrain. Biso aux alines de go. Boy bango déjà que maman aussi a qui convoqué na ba autorité ya pouvoir au boy ba détourner ba chekouler ba frapper mais muto ko se présenter una sati. Parce que ceux qui bateau va se présenter, beaucoup de Jean-Marc Kaboundou, beaucoup de Chilombo traître pour la haute trahison. Il y a bambang on so Félix azo zona kesi à l'état azo kana ko bomba ngo libanda. Mukoni pe bato bambo kana libanda, ba français, ba belge, ba suisse, ba gaulois, ba néerlandais ba ko iba pe mbongo pa na bango ba ko chama pe na Congo. Pourquoi ka pas na biso? Parce que nous avons des dirigeants voleurs. Nous avons des dirigeants au bazar la dimension ta ko président bambo ka lokola Congo. Justice il faut pas faire des dossiers. Parce que Bolobi besoin traduire Jean-Marc Kaboundou dans la justice. Mais Jean-Marc Kaboundou a dénoncé Moïbi. Tout le monde a fait Mbosso pour interpeller l'Assemblée nationale pour la Colongola, Chilombo ba immunité, oh, ils ont couvrir comme président de la République. Pour ouvrir une motion de justice, c'est saisir. Parce que de fait, il y a un acte, il y a négocier dans le Rwandais, négocier dans le Ougandais, ça peut acte de haute trahison.
lelo oyo bobomoni ba Uganda ba bombarder ba soda na biso miyibi ba soda na biso ba biba kangi ba pona moyibi mais ba soda congolais ba kangi bango moyibi pamba te parce que bazo futa mamabe yango wana bakendaki na Uganda po bazo moi quelque chose ba se rendre compte que bazo zala maltraité na Congo yango bakendaki basoda ougandais allez basasi basoda na biso balobi ke bosa ba miyibi et puis Félix atindi ministre ya ITPR Gisaro Yoweri Museveni bino non bino bosa batumo très compliqué allez chaîne nationale ougandais bo chawana bo filmer bo talisa na monde que non bo tala ndenge chilo matina nga bato après comment kono tokenda yekuna te pour vous dire que politique à Félix c'est ça politique à Lokuta. Alors chers Congolais, chers Congolaises, mesdames et messieurs, chers amis de la diaspora, Jean-Marc Kabundu azamut obwe biso to OPC ko feste bo soutenir bitumba obo pour que notre libérer mo kanabiso na kati occupation. Soki ke après point de presse à mercredi au moment aussi aza ko organiser to kozala wana na bango nyonso to koloba to kozonga pona kotalisa bino. Mais bato wana nyonso il faut bozala bloc pembeni Adolphe Mozito parce que nakati ya bomoko na lisangande bomona ke tokolonga et puis Congo na biso tokokomisa yango paradis ndena bisabino toujours liboka pilipili esila sona mokolo monte omona wapi soso akaba pesa numéro ezali wana kobenga okuta na mama aussi parce que mudaza organisatrice ya conférence wana ya mercredi nyonso bozana opona ko soutenir de sorte que nos conférences les kamalamu boko benga biso na numéro wana moi quelque chose supposa nango botinde na biso parce que to komi na virage plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 tango zo komi na biso na WhatsApp on se présenter comme on parce que ba appel ba numéro koni tozo ya mangote même maman aussi ba numéro koni ba ngote sango komeli biso se présenter ngande ko songolo dikanisi nange zalaki boy aide nange za boy pona conférence ya mokona pour kozana ba mama osea iko sa biso bien que tango zo benga biso na numéro za inconi moya ko yamba ezate parce que na minute yo boy régime ba miyibi régime ba bandi ba komi ko luka biso comme si biso nde totindaki bango makambo na bango ezala mi anu ke batunyo so bayeba yango ya lelo na suki awa boy suki nzamba lingi tokutani biso banso mercredi la conférence Oyoboé, Océan du Congo, Jeanne d'Arc Nabino, a bien ici biso, il faut tous massivement pour Toyoka, Nini Oyoboé, biso ba résistant, to prévoir pour na bajou ezali koya, sokinza balingi, to kuta Nabino na mikole soya. Pour na mbano liboso, s'abonner, partager, liker pour que nos messages comme en Indonésie, messages comme en Vietnam, message Oyoboé, mission Oyoboé, et ça a répandu sur l'étendue, parce que nous sommes pas bazali pour na kotali ça que non, mboka na biso, ils a vraiment menacé et puis il faut que ça quelque chose pour na komeka ko bengana chilombo na batu nyonso oyo banguna baza ko envier mboka na biso matondo vuluzi abatela biso et puis tukutani na mikolo ezali koya inshallah.